Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki et les Adassa Chou. Les loto bino Mama Milo. En tout cas, Mama Milo, à chaque fois na yaka koloba makamuno nazalaka na beaucoup de retenue. Nazalaka na ba respect moko ok. Si je na osoko ye na ngina mata. Médication na ngezo permettre te. Mama, na landi émission non bien. Naza d'accord te na makambo oyo lobi sur basalela si la documentaire. Olobi nini ba osalela si la documentaire par rapport ya nini? Est-ce que ye mama Mufibi Mungwa déjà bosaleli documentaire bino na famille maboma déjà bosali documentaire ya chiani to ya bino bato bozakuna? Si longtemps non bosali documentaire akuna te okoya obligé batute basalela si la documentaire avant kolongola salité na bipoti ya moninga fo otala nanu ya yo pe soko oza na bipoti olongoli après oye kotala makambo ba voisin. Oui bien sûr bozolo bake biso ba chroniqueuse tozo bebisela si la musala mais eza bato nyonso te ba bebisela si la musala ndeti ngana famille na kozwa kiti na ngana ya kufanda pona finga Mama Milo to pona finga mama oyo kaka anamoni azana age ya mama nanga po Mama Milo ko botanga metoko ya koloba conseil ngana ko pesa o Mama Milo e pona nga soki batunyo ba question SB siksi la bisalo koloba te vanda kimia potango oloba bamsu ba oya ba finga pour conscience na izo sala très bien que yo na beka mboyo kanate par rapport ya ba propos na yo makambo alinda ya Gatbi etali binote bosutuka un jour bovandi bomoni banana na kati ya SB po bazo reconnaître toujours qu'il y a maman na bango jusqu'à présent to moni linda bimisi ba voice te to moni ba voice à Gatbi te pe bato nyonso bazo tia ba titre ke bazana ba audio ce sont de mensonges bozo comprendre. Alors Mama Milo sila mana komba sila pardon maman sila mana komba sila nga na koya ko respecter yo na koya ko peso respect mais batu misu ba oya ba finga moko fo ozalara fo ko beta moto mo ba 12 ndeti nga inde nazala bo moto na lobisa kote ba yelinga micro ba tie caméra wana na oloba makambo note po etalinga te na kipa kote wana oloba ke yo osepelaka na mama na bino Mufibi Mungwa po aza femme de valeur ye mutakomelaka ba film te ye moko mutakomaka ye moko mutatia aza metteur en scène bongo si la bisa lobeka me pomba scène la maman des Abakuki na komelaka nana komelaka film mutute ye moko avandaka akanisi akomi film ne aponi batu nini akoki kotia na film ke liboso yango wana mama conseil na kopesa soki batu nyo ba question ezala ba journaliste na bino na mituna bango esala raté bazana bisika malonga te baye kotuna yo ma question asila kolobaka te po afa basalela si la documentaire bo banana ko salela ye mama Mufibi Mungwa azo kangama na mama wana ya kokomisa pe lesbienne bokeba bokangama na yete mitali bino moko makambo bino bozo sala batuzo ya kolobela kaka Mama Milo déjà tolobi na pesi yo konko na pesi yo ka conseil Mama Milo koloba anosu makambo asila te soko moni batunyo question les Abakuki tota la film na biso to consommer to partager ba épisode nyonso kaka épisode moko muto esali 119k mais ba épisode nyonso etikali nano esali ba 100k te tozala concentré na kati ya sila bisalo soki balobi eloko pona sila botika biso bato tolobela sila tokoya ko défendre mais tozobelela bino Babakuki bosala partage bo continuer ko s'abonner massivement bo sota ba pibité na kati ya Adassa Temo TV.